esengo makasi. Toza na esengo, toza na besoin mwana Fayulu tombola liboko. Tokekeli maboko makasi. Ona msala bisoko kwa yo. Fayulu njamba politiki. Njamba politiki. Merci Nabino. La parole au peuple maintenant. Nous en avons besoin à papa moko. Nous en avons besoin à maman moko. Oya zali na likambo koloba. Ko biso toza na monopole makambo koloba te. Boto bote. Tozoka mayele belé pa Nabino. Boto bote. Mayele peuple congolais vandi pa ya bana Fayulu. Boto bote. Voilà. Tobengi maman moko nanu. Oya aza na likambo moko amonika koyi koloba yango awa tokoyi kopesa parole. Jean peut te repesa. Maman koloba te. Yaka. Pardon, toza la silence toka likambo maman linga loba. Tokopesa na epe maboko. Maman Marie koloba te oza icône. Yo koloba te lelo. Totika la peuple loba. Merci. Bana Congo oye. Tozana esengo pe totoni nzambe pe abate ape mokoni na biso Fayulu. Tozana esengo toyebisi bapostola na biso boye basango balemba te mpona kosangisa Congolais nyonso. Eloko tozalaki kozela yango wana. Makili etangi mingi na Congo ngonge ekoki mpo Congolais azwa bosomi na ye. Congolais nyonso oyo alingi mabele na ye batozala na nsima basango toyokana tolingana tolimisana mpo makila etanga lisusu te marte azwa bokonzi na ye oyo bayibaki mpona bosomi ya bana Kongo. Maman lobi, il faut tosambela mpona Martin Fayulu. Bote bote. Yaka maman. 5 000 ekweyi. Maman lobi, tosambela mpona Martin Fayulu. Eloko eleki nzambe, eske na mokili oyo na se na moi. Eske ezali? Yokana yebisa yo eloko moko. Bato ya UDPS. Tango loreka s'il vous plaît. Komoni maman lobi, tosambelaka mingi, oui. Na se na moi oyo, eza na eloko oyo eleki prière te. C'est une inspiration. Tango rébellion ya Laurent Désiré Kabila ezali kobunda. Bato ya UDPS basoutenaka mboka te. Bazali kosoutenir barebelle. Bote bote. Tango M23 ezobundisa Kabila. Bakende kosala alliance na M23. Boyebi te. Bazali koluka M23 zo mabele ya Congo. Bote bote. Est-ce que bana ya Fayulu? Ata mokolo moko bandimaki mboko etekama? Ata mokolo moko bandimaki mboko emazwa ata 1 cm nango? Ata mokolo moko basutena Kagame? Omoni différence place ezali? Yango toyebisi bango Fayulu azoya. Est-ce que Moutimoka azo comprendre naye? Mwana mayele azo comprendre na? Omoni soki bomoni mutu na musika yango boyembi yandi na ke kwisa. Akena kukwisa. Eza jeté. Ba comprendre ngo bango tout. Ça va. Mutu mibale. Papa. Oui bien. Azui micro caméra ezui et comme makambo ebele boya bien. Merci papa na sepeli mingi. Eloko liboso esalinga sentiment bandeko na ngai ya lamuka pe ya eside navandi na ndaku. Navandi na 23h na télévision na nga na ndaku. Namona vraiment basango balakisi basango bakei na cité de Loya. Babimisi enveloppe kaki. Balobi toye kopesa yo plan de sortie de crise. Na côté nazalaki chef de poule.
malamu kote ya mutu ya bwania nzambe sunga papa Martin Fayulu akende liboso biso mpe tobika nsima na ye vraiment nasepeli mingi président etikali elenge moko elenge mpe faloba bapapa si balobi tala yoka mokolo kikanda akomaka mokanda yake na otika te chef de famille yake na otika mokanda te boyete boyete moto esika makambo ya mboka evandi akenda otika mokanda te apesaka bato mokelo otika moto moko asosoli voilà alobaki jeune moko bana mboka oye bana Fayulu oye bana Kongo oye nani mokonzi SN nazaka na message moko natindela président le président Eli Martin Fayulu Madidi président na nyonso oyo olobaki oza na nzela bango nyonso baye na nzela na yo na 2019 opropozaki plan ya sortie de crise lelo tokompe la place yango le 1er mars jusqu'au 5 mars 2024 tant tosalaki conseil national ya parti na biso eside temi na biso ezalaki sauvo la RDC danger le 31 août après outa mikili ya poto oye awa toyambaki ozalaki na terrain mambenga osalaki meeting tolobi cohésion nationale mpona kobikisa Congo na danger bango nyonso bafingaki biso bakritikaki yo me lelo baye na nzela président kote ozokende tala bango na lisu mibale biso na lamuka tolobaka lisu likolo ya lisu eske bango nyonso aye na motema moko eske bango nyonso aye mpo basauve Congo mpe babikisa peuple Congo oyo aza na danger to ndenge nini yango wana président na esengi na yo ntango ozokende talaka mpe mopanzi bundela mboka ndenge obundela mboka kosede te président yebiki okosede te me kosede mpe te yango message natindeli président merci obetelie maboko nareteni balonga moko ya motuya alobi bayokaki te bakendeki bango nyonso bazongi boyete bakokende bakozonga Merci beaucoup. Merci d'avoir continué biso ya Chango Bazaliawa représentant la bande quoi basu na likambo lobate. Tango tozozo bata na biso na bino tozo yande ko sa la mboka. Tozo peut soutenir le président Martin Fayulu. Il faut que continuer ça makasi toyaka epele lisusu. Nayoki demande salamaki awa ya bash. Tokotine de la bino bash. Francis. On vient de faire un biso te. On va sortir la biso. On le biso buzoba. Nous devons soutenir ma soda. Soda à la couleur T. Oui. Soda ali moto oyo azobunda pona ekolo ya tala ka ekolo. Dans moment nyonso on a les hauts et les bas. Voilà pourquoi il faut continuer Kobunda pour na mboka na biso. Merci na bino nyonso ndenge boyaki. Tozonga na kimia. C'est la défense de la patrie. La situation de notre traversée est très difficile.
moment oyo te faut tobanda kofingana oyo te eza mpe moment oyo te ya kozwa mapeka te mapeka nyonso esekwei ya bato oyo nyonso oyebi bazali na baongea esekwei mai ese sopani eloko eza important eza que il faut trouver ma solution biso bana ya fayulu nzela ya eside tosi toproposa yango kala merci lelo parce que ndenge tosengaka ke bapère spirituel bazwa kokumba wana bazwi yango olongwe na makambo wana te ndimi tozosoutenir yango ndenge ndeko Tshisekedi bandimi ndenge bandeko nyonso oyo selon bainformation toza nango bakutana basango bandimi yango topesa chance na paix topesa chance na kimia non seulement na mboka Congo mais na région ya Grand Lac mobimba région ya Grand Lac elingi koloba Rwanda Burundi bato wana nyonso wana topesa chance chance wana tokopesa yango eza na kosoutenir lokola bapapa episcopo bakomeli mpe baorganisation lokola basadek oyo toza nango membre bazwi soutien yango nde oyo tolingaki processus ya Kinshasa bapoliticien nyonso batya mayele mpona Congo. On a vu une série de est-ce que vous avez démarche ezali ya bapère spirituel donc lokola eza démarche ya bapère spirituel toluka te solution ekozwama nani akodeside te tokoya kodeside lisanga esika oyo bapapa episcopo bakobengisa biso bango bato baosala mosala wana yango tolobi donnons la chance à la paix soki tosi tolobaki yango soki ndeko Félix akoyoka te oyo Congo mobimba elingi oyo Congo mobimba elobi biso toinventaka makambo te si tolobaki peuple akosenga démission na ye en ce moment là le plan B. non toza na plan B te biso tolobaka makambo oyo ekendaka parce que 62% nde eluki makambo oyo nyonso tokomi na yango peuple aponaki fayulu bango basali tricage mais ye pa alobi na kobunda te nakozwa mpe manduki te mais nalingi bino nyonso koya Congo totika yango lobi ezala Congo ya malamu ezali bwanya c'est la sagesse d'un homme d'état donc biso tosengi bato nyonso tozala lisanga na nzela baepiscopo soki yo bato nyonso bandimi likambo wana yo okosala nini mais tomettre en garde bato oyo parlement oyo moyibi oyo bafabrika baresultat oyo bauta na subilaka d'élection l'air est grave c'est-à-dire que peuple akotelema soki basali maseki batika basango basala mosala na bango na kimia bakota makambo wana te bango baza caisse de résonance soki Félix alobi bango balobaka fui balobaka no te sikoyo baluka te ke baya obeti balete otie yombo bato babenga yo za star te toza na besoin récupérateur te wana yo moto olobi récupérateur biso tomettre bango en garde batika basango basala mosala na kimia parce que baza na crédibilité bato bakoyoka bango bango ata balobi likambo lelo moto akoyoka bango aza te